nauti na frontière aliwa tika kolela boye nde tosala somo mabe makasi ntango ozolelaka boye nde tosala mabe lisusu Tcheko. C'est déjà passé, en tout cas, courage et belle, c'est déjà passé. Hein, donc, il faut oublier tout ça. De père et de mère. Nakawe comme na poison. Courage, président. Courage. Nazana nous gêne. Okola nzambe alingi nazala lelo nazoloba boye ye na simi destin ya vie na ngai poison mosala na ngai ebeba mwana travaille na groupe na ngai eza te makambo na ngai nyonso eza kolala ifo moto akabela ngai nakena 4 grammes makila oyo ndeko nanga mélodie que son âme repose en paix ba diamant akufi nango 4 grammes centre hospitalier Mogijo na mokali na Gimbantseke na sali 2 semaines et 4 jours na une semaine jour oyo yaki okutanga na agitation wana parce que na butuna yo kenda na butuna ngo wana na salaka crise na perdaka connaissance na salaka crise oyo que les gens m'excusent. Bassine et à Dieu. Na simanango na sala crise, na perte de connaissance, na misumbela ki na bilamba. C'est le terme que je peux utiliser. Na benga bande ko théâtre. Na solana ndeko sila. C'est tout ndeko sila. Boloko ape to apel mangamba liwa pe ndeko mélodie peut-être yango azu tenter ya koya. Mais to solaki na ya kamwa ki na za malade. Nazwi lisungi ya bandeko ba artiste et comédien te na à ta présence dans l'hôpital sika nazalaki. Ah, nzambe wana merci. Muta poison yeyo na komai na 4%. Nzambe asalaka toujours à travers bateau. Lelo docteur Mogijo cabinet cosmétologique n'est partout. Mais aussi dans le domaine de la santé. C'est maintenant les gens ont découvert que docteur Mogijo c'est un médecin généraliste. Docteur Mogijo a opéré agapé. Docteur Mogijo nous a traité ngaye poison. Docteur Mogijo, on a encore le Bakenzambe à Pambola. L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques
masque à rejet. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga eko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga eko yokaté. Moi pe basa la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Sokinga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. C'est l'émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout va bon avec Yves. C'est directeur de faux. La Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo
240. Voilà, nous sommes déjà avec le président Tcheko Matondo, donc artiste et comédien, où il a empoisonné, comme vous le savez très bien, il y a cela un mois et demi comme ça, et Azaraki na maladie oyo et dérangé qui moi makasi, Azaraki empoisonné, et 2 semaines passées, tout ça qui naïe na hôpital, il y a papa Nabiso, docteur Moukisho. Alors, à ce moment, tout ça na sir Asosa, na restaurant chez Mère Anto, restaurant Paradis, à Loboko, neti kaka ya Angelou. Bon niveau on aller pour nous, en tout cas merci na maman Mira, à l'exception pour nous mon qui toko et Mira qui a vous parler, Mika Badjinde, Beka et puis petit Pierrot aussi. En tout cas, tout le monde et ça le plaisir makasi ça juste na sosa na avenue Bosobolo na coin wana, on a comme restaurant Paradis. Donc, Paradis, plutôt j'allais dire chez Maman Anto. Voilà, bon, mon qui ne connaît pas dans hôpital, dans santé médicale, il y a papa Nabiso Mogisho. Alors, le nous avons sungi, Azan Nabiso Awa, toujours sur là, moi, Beletoyeba, en fait, ni ne commune qui est pour que Ako Manabiso na niveau Yama Solo ya Lelo. Voilà, président Tcheko Matondo, Manobata Nabiso, Moni soit bonne santé. Tant de ndeko babengaki obasambelaki pona yo oyope bazaki na yo de près pona ko soutenir yo. Alors le loza na biso libanda d'abord kokoma pas docteur Mogisho ezaki na miracle nini. Merci ndeko nanga Ivepan. Je vais commencer d'abord à dire merci à Dieu. Amen. Et Dieu créateur, c'est Dieu qui nous a créés, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la grâce. Parce que la Bible dit que c'est que l'homme, afin que Dieu, que c'est que l'homme, afin que Dieu se souvienne de lui. Moto azaelo koni ni liboso na Nzambe, po Nzambe akanisa ye, asalela ye bolamu, asalela ye ngolu. Yango wana naza très reconnaissant, je suis chrétien converti. Nazoloba merci na Nzambe wana. Pe merci na yo presse Ivipan bandeko mira kianvu bandeko nyonso boyaka bo considéraka que artiste moko aza malade botala ki impact te succès te bomona ke ndeko na bino moko aza malade tika Nzambe apambola bino mona bino. Encore un grand merci na monde entier na bandeko banso na suka peut-être na kotanga kombo ba oyo ekozala soki na bosani pe kosilikate basel na Nzambe ya basi pe lokola mibali. Le servant de Dieu, la prophète héritier Imbole, c'est quand Nzambe alobela ki bango, Nzambe a inspiré ki bango. Balobaki ke papa Tcheko yo kokufa te. Et yango pe salemi lelo na kufite. Parce que Nzambe ayoka ki ba cri à détresse. Ndenge bato balelaki, montona montazana souvenir na ye oyo a rappela ki Nzambe à propos ya ngai individu Tcheko. Parce que quand on a rang, il y a des artistes et comédiens au baye bani. Tcheko toko classé na rang nini. Tcheko a cause ainsi kanini pauvrement et puis batu embelé wana lolenge ba maman. Hein maman Jeanne na Suisse. Parce que nanzai ba maman nzozi na bima en France. Ba maman Grâce aux États-Unis. Baza embelé ba Yannick Dimbu. Et loko nini o penza bolela ki Nzambe o bo rappela ki Nzambe ba maman Jolie Marcel lobi papa Tcheko na groupe évangéliste rôle moko salaka Nzambe a pambola bino. Vous me soutenez de loin ou de près, financièrement, spirituellement. Nzambe a mon abino. C'est vrai? L'homme de 4 grammes. Il y a 100, il y a makila 4 grammes, il vous allez témoin. Les jours na benga kayo ke nazo ke na hôpital ya docteur Mogisho na centre hospitalier na Mokali nazalaki bien tono sola bien mais tant oyaki na caméra comment qui sur place au moment que tant nga échangeaki na comment ki mutu ya ba crise ya ba chaos ya suka ya kosakanate même les médecins bang sabiso même ko nga na bang saki bino te ndenge ite komaki mais lokola Nzambe alobaika ke okufa te Nzambe awanga na kamaloba na ete Nzambe wana merci muta poison yeyo na komai na 4%
Nzambe asalaka toujours à travers bateau. Docteur Moguijo, c'est vrai, boye bien na makambo ya cosmétologie, boye bien na makambo ya traiter poso ya moto, a traiter défunte mama Chako, a traiter esobe, a traiter bateau mokili mobimba. Lelo docteur Moguijo cabinet cosmétologique n'est partout. Mais aussi dans le domaine de la santé. C'est maintenant les gens ont découvert que docteur Moguijo c'est un médecin généraliste. Docteur Moguijo a opéré agapé. Docteur Moguijo nous a traité ngaye poison. Et si katinda kingaye par le docteur Manjata Félix, il a opéré le traitement le magné na bimé boyé pour le nettoyage. Maintenant on va dire que ça il y a moderne na tradi. Ndé place docteur Moguijo dans un centre hospitalier na yé. Oyo bato balobakeza musika na mokali kona route mokali mais ali esika lobiko ezali esika mayele moko ezali ko sunga bato na avenue Tembo numéro 44. OK. Vous voyez? En tout cas docteur Moguijo on a koloba Nzambe apambola ye. Mais oyo okutanga na esika tozali vraiment na sosa na bosobolo a sosa kwa bosobolo juste car pembeni église de Christ roi. Tous en prince ndé sika na préféra ki na ko lukamwa légumes verts. Parce que moni naza na convalescent moi biloko moso akolia peut-être na nda coupé et ko sale mapenza ndenge yogu ezo sepelate. Mais tellement na yebi spécialité ya chemin Ranto le Paradiso ndé na yaki awa pour que na meka ko lukamwa eloko mo akolia ya bien. C'est-à-dire aussi awa bato artiste bato belé bazoyaka awa pour monokonayo et retrouver gun oyo sepeli nanti ivio zalaki awa o meki kolia mo pondo témoigner donc awa toza penza bio mama miraza wana penza na makusa kuna mosale ezali ko salem alors na bimi soki na bimi eza penza ngai moi ba migraine ezali. Mais les gamba poison to kolobelango le sous-souté Nzambe abiki singai. Ça c'est bien. Mais je néanmoins combien de mois oyo ndeko Tcheko azaki vraiment souffrant aussi na centre ya papa na biso docteur Moguijo. Papa m'a monté ma malamu azio combien de jours na hôpital na ye à l'essieu à Mélisio na ba moyen na ye moko. Et je combien de temps kuna? Maladie est banda kala na lobango mingi 2 ans mais pour toi découvrir o ezaki ya makasi poison quelques mois mais na quelques mois là les jours où yaki na hôpital kuna c'est le jour où docteur Moguijo a qui prise en charge na ngai na maintenant ala ndana ndenga moderne pe. OK. O basolaki na papa Félix Manjata na centre na kendara na Shekina na Debonom. Na centre hospitalier Moguijo na mokali na Gimbantseke na sali 2 semaines et 4 jours. Na 1 semaine et jour yaki okutanga na agitation wana parce que na butuna yo kenda na butuna ngo wana na salaka crise na perdaka connaissance na salaka crise oyo que les gens m'excusent. Ba sine ya Dieu. Na simanango na sala crise na perte de connaissance na misumbela ki na bilamba. C'est le terme que je peux utiliser. Donc ce que je vais dire dans simana yo wana ezalaki encore plus pur pour que na kende. Mais Nzambe a chaki nanu pointé. Alobaki ka na wakufa te. Bazo memanga na yebiso le côté ba tsanga ba dara na ba médecin service d'accueil. Le centre hospitalier Moguijo, science n'a pas développé, n'a qu'un 4 grammes à makila ou une mélodie que son âme repose en paix. Ba diamant a koufi nango 4 grammes. Mais quand Nzambe a sanga grâce à ça ni abiki singala on a fait si logo nini. So que mélodie star mon na koufi na 4 grammes mais ngai na biki nango. Ba yamba ngai même bango moko balela ki mayele sukaki mais bible lobi sika mayele ya monte suki ya monganga suki nde ya Nzambe sa nini ebandi Nzambe ake ko bisonga ake oyo mwana na ngai elaka yaya na kokufa boyete naza bénédiction pour na batu ebele
en commençant par ma famille. Na libanda. Pour un groupe, nanga yoka son encadraka na bateau nazo formé. Bateau na encadraka bomona ba mama bomona bateau. O bazo croire nanga Tcheko. Malgré mon âge. Nazana mo lolenge nangai, moi témoignage nanga ya moi ndengona ndengwana et bi bamba bamba ezali. Même dans le domaine de théâtre, dans le parcours, il y a des gens qui ont groupe tel na yaka ou yambaka ngai. Tcheko sala kanga bola mbonga na yebakate. Tika nzambe alola. Oba simbi destin vie na ngai. Moto ya mokili oki okata ya ngote. Batu ya mokili to maladie quelle que soit origine to kombo na yango et oki okata na carrière na ngati parce que nzambe alobi na no fin na ngai te. Bandeko na ngai to sala ka bolamo. To meka ko soigner mon environnement. Na utina frontière aliwa. Ti sikoyo nazana ba sensibilité misusu o na nezongi penza te. OK. Je vous dis que c'est grave, mais poison c'est là qui. OK. Nzambe ya mawa. Ndenge Bible lobike na loi Esther ba mama balela ki kanisa ye atana elamba kabela ngai kanisa ye na bolamu boye. Kolela pe abino ba mama. Ya basel na nzambe amour na bino présent Tcheko ye azali na bimaki nazana ndako mais nazongeli kisi sous traitement papa manjata parce que y a poison. Docteur Mogi Josa na avant la deuxième semaine na une semaine docteur Mogi Jola la quitté azo raisonner azo tourner mes poisons penza po. C'est vrai, docteur Manjata a traité, mais peu qui est rapide, traité, car il faut que c'est est. Ndegonanga, qui c'est est, il faut, et son mamakuna, il fait ya. Ils appellent cher. Excusez-moi, je vais peut-être citer le mot, le montant, le coût. Dans mon équipe de paquets, qui c'est la poussière, monsieur, ils ont créé, ils ont traité hépatite B, plus que poison, deux couleurs. Mon goût a valeur $1,200, mon goût $1,600. Le deux, c'est là qu'il y a $2,800. Docteur Mogijo. Ah bon? Docteur Mogijo, avant de s'engager, na grande sœur, na sœur Toto, na PC Mboto Sika, zali garde malade nangai. Alobi na koki kotika présent Tcheko Boyete. Aza montemoko nzambe azo banga il faut na sala. Magaza partenaire nanga lobelaka musala ngai. Menga na kotika bote butu mo nazo lala te nde a trouver solution ko bimisa mbongo wana $2,800. Nazande konia makile ya santé ya fa tata mo mama kote. Pas congolais ga. Na sala rapé musala ngai na lobelaka mama Mogijo afuta ngai. Il pouvait s'arrêter là. Yo ebinde ko ngai. Madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a Bandal City, avenue Patou, numéro 325. Non, c'est quoi vous ratez? Juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, on a tout ça, les polos, l'essentiel. Et ça, c'est quoi vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Monsanto yo, onisanga loboko na yo. Zabalolo azosale, azosale. Zabalolo azosale, azosale. Vraiment adresse à l'essentiel pour la nuance. Nous avons tout spaghetti, nous avons loso, nous avons pantex, nous avons jus, nous avons sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaki. Tout à fait, la numéro on a mis sur le téléphone 097 83 43 746.
DiCaprio. Ça va? Ouais, ça va? naye na nziria wanaza na Saint-Thérèse bapesi adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pocho mwindi. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïde de l'Omaïdemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on va s'attendre au bimba. Yango jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba, Abino, aujourd'hui. Donc à Longo de Bishopil, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins on a contenu ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va nous décoller avec la photo. Place il y a série, il y a côté Bilo. Et ça il y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Na benga bande quoi théâtre. Na benga me ba intermédiaire ezaki no soko solena oyo akosolana mama akosolana boye yo yebi na mo do yebisa ngana benga sila na solana ndeko sila surtout ndeko sila boloko apeto apel makambo liwa pe ndeko mélodie peut-être yango azwi tante ya koya mais to solaki na ya akamwaki ke naza malade nazwi lisungi ya bandeko ba artiste comédien te na ata présence na hôpital sika nazalaki à part groupe nanga yoka son na oyo mosala Tcheko asalaka to asali na monde na théâtre ata na mabola moke bakulutu bakowaki ata kopusana ata soki na ba carte de membre te ya ba association mosusu. Mais voilà, naza libanda na zande convalescent. Nous avons continué le traitement à Bokoko. Le Sungi a toujours besoin. Ndenge maman Jeanne na Suisse à Salaka. Ndenge maman Ghislaine à Salaka na Londres. Ndenge maman Mapassa à Salaka na Losambo na soutien. Et loko yaka po nzoto efelia repos nazo okende ba déplacement nyonso wana esengi soutien. Voilà. Et c'est un soutien, c'est ce qui a reçu le président Lomé, que soit na papa na biso masum de prendre, que soit na artiste senior sawana pour expliquer bango kana yo pour yasila ngamo pena bengaki, obsenga bengasi la déjà bosololi, bengaki sila bisalu et yo na part na yo, obengaki lisusu artiste nini pour ba assister. Bon koto président masum dans Lubumbashi. Mais docteur Mogi je peux bien dire que nazana mwana na yo pena awa na centre hospitalier Mogi je na mokali awa président le mien cheka message pendant nazalaki kuna mais il est trop chargé na marambo ya matanga mélodie boya motuya tango likambo yaka moto nyonso tuté ata tango supposé peu proche a repoussana peut-être peu moto bozaka plus proche ako mape musika na yo mais ya motu yaka nde nzambe
azana charge nanga a touché mon thème docteur Mogijo o azana famille na ye azana makambo na ye tout consort mais andimi aza nangai asungaka ngai asala o asali même famille nangai ezolo baka merci même ngana baka continuer o ba merci. Voilà. La toute dernière réclamation, il y a docteur Mogicho Izani Tozana Tcheko Poison Sili to Orozonga les sous pour Obaxa quelques médicaments ou bien Ezaka juste pour un contrôle. Tant que soit na bandé en on a nommé l'ango 6h 12h 6h 12h pendant une semaine. Et après les constants, il faut qu'on arrête avec ces médicaments parce que déjà, et puis si il y a Mwindo, il y a Salité, il y a Mabé, Passi, et Arrêtaki. Et puis à un moment, ça a une semaine, ça a Celte. Ça a Celte, normalement, en côté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans le corps, dans les cellules belées. Et zo zongela ma malembe mamusumona même atako le estomac nanga no penza ezu penza espace ya ko encaisser penza mo eloko ya mo ebelete soki na sali yango na ko se faire souffrir na constipation étouffement tout consort malembe toujours na losambo naza Matondo Malasa Joseph, c'est mon identité, Matondo Malasa Joseph. Je suis Manianga, Nzamba Kelanga, Abimisanga Mouana Congo central, orphelin de père. Tika kolela boye ndezo sala somo mabe makasi. Tango zolela boye ndezo sala mabe lisusu. C'est déjà passé, en tout cas, courage et belle, c'est déjà passé. Hein, donc, il faut oublier tout ça. De père et de mère. Nakawe komeninga na poison. Courage, président. Nazana nous gêne. Okola Nzambe alingina nazala lelo nazolo baboye. Yena simi destin vina ngai. Poison. Musala na ngai beba. Mwana travailler na groupe na ngai zate. Akamulanga nso za kolala. Il faut muntu akabela ngai. Nakokoma pe mandiante. Tika bino ba ho Nzambe akotelemisa kwa ba corbeau. Ndenge docteur Mogijo za corbeau. Ndenge Yannick Dimbo za corbeau. Ba ho Nzambe azo toucher mitema ba mama Nzuzi. Ba mama Grâce aux États-Unis. Bozala ba corbeau bolembanga te. Naza moto moko soki makoki, akoye okende même ata ba ata Turquie, ata moi Afrique du Sud pour le moins repos. Mais Nzambe ayebi total la mikolo zoya Nzambe alimbisa bata mokili nazana lumwana. En tout cas, président, en tout cas, l'imisabiso, moi et tout zoyo, vraiment les sous-temps, moulaye zalité. Naningo sur la petite na bande robota la biso ba opi batana kana yo ya poison boye. Okobi ça on ni ce moment et puis solution remède ezalika ka papa na biso Mogicho. Docteur Mogicho. Alors un mot na bande robota la biso ba o bazape empoisonné, ba zo baté ba banda ba kenda wapi. Puis c'est juste ba adresse ya papa na biso docteur Mogicho. Ils ont comme référence numéro de téléphone, ils ont affiché, on est papa na biso Tcheko Matondo. Vous en a quelque chose au niveau sous l'andéconayo artiste. Ou bien le numéro ils ont
DM qui donne avec joie so ko pesi ne sengo nzamba ko pesa open ne sengo ata na yote na bana na bakoko kokolo na yo nzambe wana akotika yote po sungi na mabele oyo et botaka na mabele za libanga te. Alors président Tcheko, ça fait très malin qu'on allait empoisonner et ça la pas si surtout plus na moto avec proche na yo nda salika geste ya boy. En tout cas ça fait très mal. Président Tcheko natiki yo opesa badresse ya papa na biso mogisho pas sungi yo mi tu azali moko ya bae oyo basali ebele na vie na yo badresse ya ba centre papa na biso mogisho le feu encore et puis ko encourager bande couper bazana poison na nzoto na ba oyo pe bazoye bate ba banda wapi ba okenda wapi et ça la biso bien président pour que tout soit tamula ite. Merci Ndeko Yves. Bandeko Bolimbisa. Pour la émotion, douleur et souffrance. Je suis guéri. Amen. Prévenez en votre traitement à poison et katanaki, tous en observation. Mikoleroya. Tout à la source, tout ça, c'est comment, mais déjà, sauf que nana un repos penza. À cette émission, migraine, je dois récupérer la santé, beaucoup dormir. Nazongi pena chez les parents, la famille, Kauka, ici Nazali, na Beladon. Et repos comme tel, penza, bon, et puis quand on va cours. Mais Nzambe azande nzo songela ya pasi Nzambe tolimbisaka tozongisaka mabe na mabe te ntango tozolimbisa nde okomona ke nyonso mpe ya yo eke liboso mpe Nzambe akosala songolo me eya na bato mosusu akufa mpona nini na se ya maladi pasi wana lokola eutaki maladi yango eutaki na maboka ya bato to ya famille alobi lokola ase akomprendre yango la personne qui n'a bimi mutuana et bien au monde or que bola mon Nzambe azo sale la yo obi que ça pour aux place Nzambe tout ça la vengeance. La Bible nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout est vengeance dans Nzambe. Ndekona tellement que Nzambe amoni gabi oh moi na oyo ngai na sali ngolu abi kana maladie a uti nango afutinga elo apesinga to eloko tia malonga mais ya linga venger alors au lieu que natika ya venger malamu na sa nini na récupérer kaka. C'est un exemple concret, je connais je connais quelqu'un qui disait ça que nga soki na biki kaka tata na nga ko mona na venger asa était vengeance ya mabe. Il y a un quelle que soit l'origine, quel que soit le nom, il y a maladie. Nga na limbisa, on peut Nzambe asani na sala grâce. Alors, docteur Mogisho Oboyebi, c'est le médecin traitant, c'est le docteur ou a traité à poste le cosmétologue. Ou a traité à Mama Chako, ou a traité à défunte Mama Chako, a traité à Sobe, a traité à Bato Belé. Les lobes adressent les allées partout. Na Kinshasa Mbato Zali. Partout na victoire bazwa na côté cosmétologie bazwa le poso traitement le poso bazali kobika côté ya santé en tout cas l'homme de 4 grammes ngayeyo 4 grammes à makila na combien na 4 grammes mais bazongi sana pe makila pété ya moto mais la science évoluée intelligence développée za na 4 centres hospitaliers Mogisho sobo bengi docteur Mogisho nde ezala ozana musika eke nde konaza na problème makila eza na opération ezala azobota ba oluka te ba kende koluka makila eo asenye mingi koyoka no pasité na centre wana na Mokali na Tembo route Mokali Tembo numéro 44 en tout cas kuna ba opération ezo salema docteur Mogisho yemba zo coopérer nde sika poison na ngai ebikeli na bolingo na ye
c'est un frère témoin de Jéhovah, docteur Mogijo, parce que tu as peut-être des chrétiens, tu banani. Tant que tu es chrétien, on dit toi mon terme avec le Bon samaritain, donc on est pas dans néopé, Nabiso docteur Mogijo Aza. Musulman peut me malam. Aza frère au témoin de Jéhovah partout dans le monde, ba benga ki bazo benga. Oh vraiment Nzambe a touché mon thème, Jéhovah a touché mon thème afin que Aza nanga lelo oyo nazali. Alors centre ezana route Mokali, oge Mabanza numéro 44. Numéro docteur Mogijo Ezali, plus 243 89 85 73 874. Plus 243 89 85 73 874, c'est le numéro docteur Mogijo. Oyanga Eza, c'est le plus 243 900 360 287. À travers ces numéros, j'ai reçu de soutien. De commencer sur un apôtre matin de Golinga Mobile, il y a $20 que peut sa papa Tcheko Bengaye, Tindele Bossane Bossa, mais quand on a comme on a gâté, Nzambe Pia Pambola Batona anonyme. On va combo na bango ba ki tangama, mais ndeko Yannick Dimbu aux États-Unis, na libota na Dimbu Nzambe na bana na yo na mwasi na yo, Nzamba monayo. Vascon Tsumbu, mon neveu en France, madame Jenny Wame, Tsumbu, Thierry, maman Jeanne en Suisse, Ndenge Penazalaka na maman Suzy en Kinshasa, moi et Loko Yaka. Merci Mingi, maman Grace en États-Unis, maman Nzuzi Nabima en France,